Allez, musique. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Sango boni. Sango tenango na nzambe toza bien. Ok. Na moni yo ya na salon, ouverture à salon, mais tolito solo moi liloba ya nzambe pe omoni ke mama Kalanga sango boni oza nango pona mama Kalanga. Na ye pona salon, opening salon mwana mboka fongoli salon, to sepeli mingi ndenga invité biso, oreki tokendaka pa bapaya, oyo eloko na biso moko poto ya, tozalaka na ye koto ya, ko soutenir mwana mboka yango to ye to soutenir ye. Bon, pour le moment maman za na Angola. Maman za na campagne vraiment makasi musaza makasi kula na Angola. Aosala musala na yo nzamba tindaki ye azosala. Ok, témoignage ko ndindo ko pesa pona ye mama Kalanga. Mama Kalanga azali mama moko na kanisi to yebi ye avant na après na ye. Mama Kalanga azalaki muto azalaki na ténèbres ye moko alobaka ngo. Azalaki na ténèbres atsaleli diable pendant 19 ans. Mais Nzambe oya lokotaka batu, oya changeaka histoire vie ya batu. A changer vie ya maman, a koma kosalela Nzambe. Yango na bien aimé nazo ko invité Milulu za na Londres boye biango. Début octobre été, la deuxième semaine week-end d'octobre dimanche, samedi, vendredi. Vendredi, samedi, ouais. Vendredi, samedi, dimanche, deuxième semaine, il y a octobre. Milulu ezakuna na Londres. Alors, ils sont à Tottenham. Ils sont à Tottenham. Vraiment, nous avons invité Batonio surtout Oyo Bakangami na Miniololo. Oyo diable azoko utiliser bango. En tout cas, nous avons senga bisonio surtout Nangolu Nanzambe Toya Boya na Milulu. Mama Grace aza lokola canal, aza canal na aza lokola canal. O Nzamba longoli na bosoto na salité aye na ye na aye na ye po batuto landa exemple na ye. Mama Kalanga azawana aza mama moko azalaki personnalité à ténèbres, mais c'est quoi comme personnalité? Il y a lumière. Nzambe a changé la situation. Nzambe a sokolaka a changé histoire vie na ye. A comme maman bikamwa ye maman bikamwa te mais Nzambe bikamwa o sa la kaye. Ye wanande azoko utiliser profondément. Ben aimé to banga te o biso tozali. Nzambe azo benga biso ndenge tozali. Na mabe na biso, na masumu na biso. To ya aza Nzambe alimbisa kape akangolaka. Tala olenga limbisa mama o. Ngana yo to sala makamo mama sala te la ténèbres mais Nzambe lokoti ye asokoli ye akomisi ye mwana na ye ngai na yo pe Nzambe wana za capable pona kozwa biso continuer histoire à vie na biso azo kangola azo sokola ata kozala masumu ndenge ni Nzambe wana azo tala masumu te azo tala degré ya masumu mutu te mais azali nde ko récolter biso ba oya ye to ya tel que nous sommes nandege tozali to ya azanzambe azo kangola en tout cas azo kangola Lilo ba suka pona ba ndio so balandi yo lilo balanga suka ezali nazo senga kaka biso nyonso tu oyo azak oyo amimoni vraiment que non azo kokali susu te asuki ye wana tozala na ye ensemble na Milulu et oza na Londres Nzambe la biso asuka te tel que nous sommes na masumu na nyonso toyelango panda ya Nzambe asokolaka pe akangolaka abimisaka batu na molili pe akomisa batu na ténèbres na lumière yango na bosenga na biso tozala ensemble na Londres Milulu oza na Londres Tottenham vraiment Nzambe abikamwa azosala bikamwa na mabota nyonso azokipe te mabota nyonso Nzambe azosala merci. Prière et délivrance à Londres, 10, 11, 12 octobre 2025. Mama Kalanga abengi bino banso, boya obele bozalobiko. Merci. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.